Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Kaini. Nga penda rita o zoloba o makamnyo so lobi na balia o batindeli nga yuana. Makamnyo so lobi wana penda oza penda conscience no belezo sa pesa solo. Quand debo le kala ba lève de loba boko. Non, pas plombateur. Quand debo le kala ba lève na bino na loba ke o ngai. To na ba makamba solo yo mutu loba makamba solo na sa loba makamba solo po kosaka. Bo vantara makambo so disait boza ba combo boza ba bosala ba combo boza so ndenge nini bokosa rapenzoka ngana vina ngana monoka deux fois ngana vina ngana monoka deux fois première fois na monoka yo ezara na arrivé ya inosbi on a sala na permission deuxième fois na monoka yo ezara na bureau ya beauté boza ko sala émission na Nelka ngana fandaki na ngai nazozi ya bosi sa émission poto zonga ndaku na ye muto otangi kombo c'est tout. Ngana oselo zuwa ya makambu nini? Ngana oselo zuwa ya makambu nini? Oyi makambu soso bozoloba boyi da poto. Ifo boye ba dama via poto ndengeza. Boloba ateka pona kotuka batuto pona ndenga ba relation moto osolo nazo kosa makambu yango lipoza oloba. Nga mukoni na tika ka ye moto lobi na tika kiye. Ngana démarrer mukolo nini? Ngana vanda na mutu ano lobi makambo ngana pasana ibino boye bien. Ngana vanda 7 ans. Je subis ngana na sibir na ye. Yo peut-être na ma fille sotie ko sibir ngote. Ngana zo vanda ne tous les jours basi babenga nga bazo finganga. Zuwa ninga na zo sel tout ne bien sûr na sel zuwa. Nga sel a de zo sel su zuwa te. Nga koma ke bende. Non, c'est sous Mukanda, c'est quoi? Mukanda, c'est quoi? Si on a besoin de Mukanda, c'est le cambon munene, on a beauté de moi na terre. Parce que on a beauté d'abord, on a 4 ans, on a payé de Mikolo. On a sur beauté terre. Si on a dit que beauté pas au Mukanda, parce que mon Mukanda, c'est rien. On a préféré titre, on a payé ça paye battre Mukanda te. Mais on a dit que beauté pona azwa mukanda po mukanda eza eloko te to kufaka to tika mukanda donc olo bateke onga na nyokola bote bota za ko bima zo bima ke 3 jours azongi 4e jour bota za ko kenda ke 1 mois ndio ba ngana na mona na ye ma sœur na désolé so bo sala ka mara ko sa bo pona salir ba eza mawa nga 15 jours na tika ko salir yo 15 jours kaka bino bandabo bandanga ko tuka ngaka ngana problème na binota ngana problème na binota zuwa ninga na osela o poza masoko to zana likolo ndongo lobi c'est rien batumi bazana ngo ba ko ba 60 ba 70 ans babalité baza ko tula mais baza ba bloka ni solobi yango ezelo rotin ezaka ke se boza nango oza nango c'est tout mais za nango tekego yango na ndeso oza nango eza bonheur non bona soto lobi bo ba Naomi Campbell ba olobani Naomi Campbell ana lisokota na libelete aka na taille mulai mukie Naomi Campbell olobani ba Kate Moss ba olobani ndamtaza ndenge nzamba saelai ngaka liko nanga muke oyo na kumisela yango nzambe poza na bato bazotambula na chaise roulant de baza pire que ngai. Je remercie le bon Dieu na tout onga na zanango o nyos na zana nzoto na remercie yango nzambe parce que za ba o baza pire que ngai o bazotambula ba chaise roulant baza pire que ngai. Au baza makolote baza pire que ngai. Je remercie les bons na onyo sasa. Yo lo baza mona ya mutasa ayebi nzambet. Tu dis que ta mère a servante de Dieu non.
Mais non, mon abolo makam na baluyenge. Moi, je suis fière comme je suis. Mutotengi comme vana anda kunanga wa 7 ans na nyokola été. Ye mutukuta nyokola nga parce que nazari mutumona linaza mutumona ngate ko olala na à gauche à droite. Ya on nazari ko subir, nazari ko accepter. Zamba salanga délivrance na ndé moi kendeki aki ko bala bali makamne se bibi na poisali na se retirer na ngai c'est tout. Moi si oboti pe moi si. Tala. Moni Circe ozanango déjà. Olinga to bakisaka susu succès na ndenga balokuta na ndenga oluka ba mitwa batu te mutu nyonso baluka yango te Kaini mitu nyonso baluka yango te Kaini o comprendre Kaini azali mwa mobali Kaini siko ya mwasi nde yo boluka nga trop yo na master no boluka nga trop bomona nga na douce bomona nga boye ndo olika ko na ngeza muke okasanga na mabele pete te nga mabele pete te mabena mutabandi mabena loba ngo tout le temps mabena mutabandi mabe ozoluka nga trop oluka nga trop o trouver nga Kaini nga na vina nga na mona deux fois koya na aéroport wana nga mutu amemaka ngai yango nga na yaka so mutu amemaka nga pete nga na ya na ngate donc makamuna ko bakyo nga na benga biso bino nyos obenga ngate bolinga lokumu bino balokumu ngo luka na ebite ba mère malu kutu ba to buzana ba mère malu o to mona bango boite oza dana succès oza déjà combo so lingi su nini non vie alobi to yeba ngo te ezaka nzambe mutayeba ngo vie nzambe ka mutayeba ngo to yeba otambula bolinga ateka likambo kere koya le business we miss mayele likambo kere koyo yo ke no salir ngai ke ngai na sela ke ozua ngai na saki bote na tiki bote so wapi ngase ozo ko inventer makambo ka pour na plaisir ka ozo ko inventer ozo pa à l'aise comment bokoza ozo inventer makambo ozo pa à l'aise ngana okokate ko inventer le mutu likambo na za à l'aise ngana osala na za mal à l'aise ya ndenge nini ngana za mal à l'aise ya ndenge nini aussi sur ça l'émission na on a nelka tozi banzela mutamtwake na pesi bino bonsoir ngana to camarade te yo ngana sa ndenge nini na bana biso Kaini naza boy Kaini boy uchi wa Kaini ngana to camarade te non bonsoir ça suffit na ye na pesi bino bonsoir na fandi na ngabino bozo sala l'émission on ngeso ngana sa ndenge nini na bana ososo ko to yeba na kala ngana to camarade te na vande na kwa na ngai na zo bosi se émission to kende zuwa ninga na selo poni ko inventer makam na selo zuwa nini muto tangi kombo wana na vanda awa to vanda na awa babenga nga na basi bafinga ngai basala nga makam na uti obote na bimi hôpital lelo 2 jours bambanda ba mo benga nga bafinga nga bino e pa na bino leka o nga na mona bino boyebi yango nzamba délivrer nga na vandi na nga bwena ba na ngai bino bokuma kaka o nga na sala bote mabenga na sala bote mabenga muyaza o sala nga bino boyebi yango mabe o nga na sala ezaka nini mukanda c'est quoi nga na bota mwana o ezaki ya déclaré pozo mukanda na boti mwana wana aya kotala nga 2 fois na hôpital na bima hôpital na ya ndako na ya kuta ndako salite na uchi ko bota na bimi hôpital na ye na ndako salite na banina ko bongsa ndako na ko pasula ki ngai na banina no ko bongsa na ndako na banina ko suka basa banina ko saba makam na ndako bino boy makam ngana mona bo maka ko za ko flatterie po bi ko osa likam ba filmer yo yango bo maka ko zo linga ko détruire mutu na ndenga makam po yebite ozo inventer pourquoi yebi ke so bi mabe pona mutu na moya filmer ezate to luka kimia na problème na ote
mabe na muta bani mabe na problème na ote naza mabele petete ozo mikosa na oya na oya nga kizenga tout ça pour soutenir moi si mon robot pour basolaka na bien non elekate je peux pas so na ça qui problème oui on a sali problème tinga na bana kwela na bana nga mutake azu moi cinéma so ba ba vine na moi cinéma susu makamla bonga bimi na réseaux sociaux bo finga moi si wana mutu azu mubali abato ya homme ya moi si oya za camarade na bino na Kishasa nini ozozo komona bozo tina ka bo finga nga sali bino ni na obo yango fona ya skona lo bakeno na moni penda ke affaire na yo eza susu affaire ya nini problème no eza susu problème ya eza sko problème penda oza la problème directement na ngai na ko accepter ngote une fois deux fois nalinganga ba problème te na ko accepter 3 fois na ko accepter mais 4e fois en plus na makambo nga na za kuna te polo finga moto abimi na mobile na bino yozo finga nga seni nga mna pesa ki fula wana allez va non nyao ozo komelanga ndeti camarade ya mama nyao nanga nzambe. Non, je sais ma belle-mère n'a beau qu'elle se ridiculise après, mais là, elle a bien répondu. La tienne a sorti un paiement. La caméra JB écola tamida. Pas comment les aracas bon yango kolanda. Et toi, grande dame, ne réponds plus, ma chérie. Ok, Benézia. On appelle ça une lumière, yaya. On appelle ça lumière. Attends, ma chérie, c'est moi, nanga moko koti awana ko yebisa pelisa. De toute façon, on se faut bayaka ozo ba petit déjeuner na mademoiselle Kolo. Ah. Nelia Coco à toi, comment vas-tu? Mon Lili bébé, oui, je comprends. Mais j'attends, il y a mes enfants qui rentrent là pour prendre des petits déjeuners. Comme ça, je vais leur demander. Comme on a soit pour ça, on fumboa, mais on a safouté, on a likabouté. Pour en que Château Rouge. Ah, nani li passe à Cayenne. Il passe à Cayenne, mutazo azo finga banda ko finga te mana répondre ka été à moninga trop diki. Il passe à Cayenne. Alors d'être muté mandende, muté meza ya libendete, muté meza musuni. Fait des faire au craquer pour mutazo ngande pour réagir. Bobi mo boza appeler ba réseaux sociaux mo na makambo. Ni mo monite depuis ba banda ko finga nga depuis ba banda ba seka nga imabina zanga libele na zanga lisoko. Nazo ta ba nini na bazo tindila nga nazo na okipe na ngate. Ba tuki nga na façon nyonso. Ba tuki nga na façon nyonso. Tina makambo kutu ngai naza nanga pour rien ngai naza na ndako nanga la bala nanga na yebi ute lokote makambo batu ebimi na réseaux sociaux bozo finga nga na kati. Mon que oui, mais comprends que ah te on a un problème nangai. Il faut la répondre parce que je suis pas sa fille. Je suis pas sa fille. Déjà naza mukolo na na âge. Je peux être sa grande sœur, je suis sa grande sœur na âge na mukolo na. Un peu de minimum de respect. Parce que nga jamais na ya na sala live na zo fingae. Jamais. Pour na ibi aza leki. Faut respecter leki. Mutaza leki faut respecter. Leki faut respecter yaya. Ton moni leki.
azo respecter au thé. Il peut faut comme na âge na iso comme ni âge moko to soana. Ça se passe comme ça dans la vie. Baloba les chiens bois la caravane passe na sali yango trop. Que yazo ganga ngana zo leka, yazo ganga ngana zo leka. Après na bino faut qu'on a comme na on répond les imbéciles par la réponse. Les gens répondent les imbéciles par un grand silence, mais ce que les assoubons, comment on répond les imbéciles par la réponse. Donc, si on est imbécile, il peut comme imbécile, comme ça, vous potez bien. Si on est imbécile, il peut comme ça, vous potez bien. Liliane, tu peux allumer la lumière, s'il te plaît, ma fille. Allume la lumière. Liliane, c'est un peu son gâteau. Allume la lumière, Liliane. Liliane, allume la lumière. Ici. Viens allumer ici dans la chambre. Allume la lumière là. Là, allume la lumière. Voilà, bravo. Merci. Va éteindre l'autre du couloir. Va éteindre l'autre. Oh mon Dieu. Ça oui, ça laisse comme ça. Va éteindre l'autre. Non, oui, ça existe. Qu'est-ce qui existe? Bonjour Tony, ça va très bien, merci. Ah, gardez la bouffe dans la chambre. Non, 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 non. Ngai na tiaka biloko na tiaka na chambre eza parce que ça va sucrerie. So na tika on la cuisine. Bah si ça on même na 2 jours. Au sel liban ba course à 300 €, ya ba goûter na bango. Dans 2 jours. Éteins Liliane, éteins. Ça me fait mal aux yeux. Merci chérie. C'est bon. Ah là, je vais m'énerver. Au revoir. Va chez Néo, entre là-bas. Non, 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 mon amour, coco na vraiment. Éteins s'il te plaît, maman. Le route ba coco n'onyos ba kufa la ba ouais. Allez, va. Éteins, éteins. Ah, je me sens mal. Bonjour la destinée. Éteins. Éteins. On a été na bomba kaba goûter. Oui, Dorcas. Ah, éteins la lumière. S'il te plaît, tiens, pardon. Ah. On ne peut pas gagner l'autre. Soit gagner le comme un baoulé là. Ah. Maman pyjama. Congolais. Vous pensez comme maman pyjama. Mais bien sûr, ça pèse, ça boma, ça pèse, ça boma. Ngande singana c'est la bana ba course à 300 € na Carrefour. 300 €. Siko, aujourd'hui, ba course au tchel ba na cuisine. 2 jours, 3 jours, ba course c'est sili. Boyebi sangata bino moko. Taka Anki, azana 20 ans. Anki azana 20 ans, mais il y a un paquet moko à pâte. Paquet mobimba pâte yé moko. Ça veut dire soit tu as 2, 3, 4 gâteaux, il y a ba sachet wana. Assis si on yé moko ti. A mesura 1,95 m. Donc on tient yaya na ya mbali, o ti ba lik na basi. Micha, je te dis. Oyebi siko omoni makamango fo zaka mama, o zape mwana poto kala po yebango.
so za moto uchi koya oye bango te omona kola ye azobomba biloko olia te. Ozobomba biloko olia te, mais oko éviter pe pour la santé na bango. Diabète eza trop. Lelo bana ya ba bébé omona mwana za na 9 mois aza déjà diabétique. C'est ça dit à quoi? Dit à ba sucrerie. Hein? Liliane, tu fais quoi? Ah, tu fais caca, ok. N'oublie pas de nettoyer les fesses, hein? D'accord, chérie. Oh, ma fille parle maintenant. Ma fille commence à parler. Soko bombi ba goûter bana te ba ngotango lamuka. Lelo lamuka moni changer. Lebe lamuka changer. Eh, bana poto. Moi na pota si sa bouteille à 2 litres ya jiye moko. Azu pota bouteille à 2 litres ya 6 bouteilles mobimba tout. Ye moko. Songa baza 5. Baza 5. Eh. Capture de TikTok. Kobala na leader à Missy. Ngaza mbongo te ma chérie. Mobali mtabala moi si ngaza mbongo te ndela za kufena saba travaux makame belebe tema ngaza mbongo te mama. Balia on a cachette misamo. Na cachette bon na biso sko kota na chambre bango ta na ba sambetu ta na ba coin ko ba placard. O comprendre te mo ba pele yango awa e passera nini journée des pauses automne. Ah moi si to osomba tende ni ndeko langa fo somba kaka. O moni to somba ba biloko en tout fo bana bazaka na complexité. Bana fo ba trouver tout est normal. Et ça bana mususu mona ayepa na yo amoni ba ji amoni ba dine akomo sutuka parce que pas na bango ezarate. Fo somba des bana ngandi bazabo so ayepa na yo a te proposer a remela na normal. Alors ça tende bana mususu ba bizarre ko komela na ndenge mo beso ndeni po melango kala. Eza mabi makasi. Ah. Ngaba na bano melaji bana baza miki lelo ba komini ba 21 ans, ba 22 ans, ba 20 ans, ba 19 ans, ba 18 ans baza ba problème à santé te. Santé ça bien parce que na mais ça va on va bisapi. Oui. T'as chassé l'eau? Non, j'ai pas attendu l'eau, va chasser l'eau. Eh bah fruit que tu tika wana cop nangati. Ouais de temps à temps tout le temps te. Dès tu vas goûter ça mon akisuma ba pain ba nini ba bravo. Suma ba kinder na bango. Voilà. Non, faut pas limer, chérie. Ah. Mais l'autre est déjà limé, non? L'autre là-bas dans le couloir, c'est allumé. Tu as vu les défis augmenter ça 44 € par mois. Tu cherches quelque chose? Tu veux mettre la robe? Ah oui. Bonjour la perle noire. Nebisio. Non, nga vraiment. Mais na landela bango siko na ndenga ba bisabi. Ba bisabi na tia ba njete be na kati. To ba melango ki nda neutraliser tout na kati na bango. Tout est neutralisé. Et puis dans une famille nombreuse. 5 € chaque mois. Ah oui, moi c'est tout. Eza souka. Eza souka na ebisio. Nga 300 € ka eza rapona ba goûter na bango. So so na bina somba babilo na bango siko etikali ya kolia. Eza souka c'est vraiment là parce que on a formation na zo 900 €. Na mande na ko kata formation na keka na kayo na zo 1000 et quelques na ngapo. C'est pas facile. C'est pas facile vraiment. Parce que
Alors, pour nous comprendre, je vais vous expliquer pour notre vidéo et les cas. Bon, ce qui est le qui pour conclure ce que na suka. Alors, bobi que mobile ya coquette beauté avant ba la coquette azalaki nanu mobile ya Rita Kimanga. Rita Kimanga nde mutu apesa mobile ya coquette mukanda po abotula ye mwana moko. Alors, coquette selon coquette ninga lobaka ye na mobile na ye basala 10 ans. Or, mobile ya coquette asali pe presque kaka ba 10 ans pe kana poto wana. Mais pendant pe 10 ans wana akutana pe na basi mususu po na poto kuna aza je crois na bana misatu na Kongo naza na mwana moko na coquette. Boye bino nyonso ki mobala coquette yango pe akoma ko bimana fi moko we ba benga ye Armstrong dernièrement mobala coquette kutu au monde déjà ka leki émission pasenga coquette pardon. Mais problème ezani tango Rita oyo ayokaki ke coquette na mobile na ye epesi te. Mwa ba nungu ezali asalaki mpe émission alobi ngai bolobaki ke ngai baboyaki nga mpo naza salite. Est-ce que kuna baozwela mbanda mpo aza salite? Mibali bazalaka na bango kaka ndenge wana. Mobali soki alingi aboya mwasi to asali ye likambo jamais koloba vérité eza nango kaka sentiment na ye. Basalakisaki ba live eti esili nango mpe. Mais sikoyo on dirait Rita Kimanga bato bazokondane kaka mpona ba live nyonso olie balobela ye Armstrong oyo aza mbanda coquette ya mikolo. Bato bazokotela donc bazofinga kaka Rita Kimanga oyo kaka. Bon, si Rita Kimanga a peut-être na raison na ye ya kosepela ndenge mpe kuna ebebeli mpo batikaki nde bakende bala moninga. Mais sikoyo problème eza wana eza ke ba video ya beauté moko déjà ebimaki. Mais selon ndenge makambo ezokendele on dirait ba video pe ya ba sextape pe ezali. Nde sikoyo Rita Kimanga azobondela bato batika kobimisa ba video wana po so babimisi yango ezaka mpona bana ya beauté te. Mpona bana na ye pe babenga papa wana papa na ndako na ye eosala kitoko te. Azobondela Armstrong abimisa yango te na réseaux sociaux esala mabe. Mais sikoyo boyoki na video oyo boyoki eza ke na malgré makambo oyo ebimi mpona beauté etali nango kutu ata ye te. Aza concerné ni de près ni de loin. Aza ta normalement Rita aza na ta conscience na makambo te. Mais bato soki baye kosala ba live kombo ya Rita ezozanga te. Sikoyo mpo bakotela coquette bazofinga ka Rita nde yango moni Rita pa siliki bon kosidika kupa komtete po koyoka Rita nga naoki kutu mawa. Naoki kutu mawa po aoloba penda opesa moninga ni conseil ke tika kokosa nalingi bokosela nga bamakambo te. Soit déjà bino basi boyebani déjà na bakombo bosali boye kokaka te ke so olobi ka likambo mpo oyebani nde bato bakoki kondimaka mbala moko ezalaki boye nde apesi sikoyo version na ye. Donc likambo oyo ya beauté oyo eza na bavictime collatéraux lokola ba Rita Kimanga oyo bavictime aza victime collatéraux ya makambo oyo bina mutu na makolo te basi makambo wana mobali me so likambo oyo bato basatake na bato bakreye bamakambo bato bazosatake kaka na ye soit disant po badefendre coquette. Est-ce que ye moko coquette yango aza mwana moke mobali oyo atrompe ye aza mwana moke na mwasi oyo atrompe ye na ye baza bana mike te. Donc Rita aoki ne kaka bien te po ani po mutu moko songolo pakala azoloba makambo alokuta na kombo na ye nde ye mpe kokorige yango me apesi ye mpe conseil na ndenge moko ka esprit moko ya bien. Alors ndenge bolandaki bongo je pense que bwana mwele au moins bokoki olobelanga na bacommentaire mpo na bino Rita asali mabe asali malamu po bato mosusu sur 100% ya commentaire en tout cas bato ebele basepela na attitude na ye na ndenge alobaki na ndenge apesi conseil en tout cas bato basepelaki nango. Mpo na bino bolobi nini? Abonnez-vous chaîne la NG officielle, bo cliquer cloche à notification, bo aimer vidéo, bo commenter, bo partager vidéo.
leçon morale ezaki ndenge lobaka teke soki moto oyo balikamba lokuta mpona yo iya mpona kofinga okoki mpe koyiya na banzela oyo Rita ayeli apesi mpe conseil. Bisous bye. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.